Bandeko babolingo mbote na bino baye bomesana kulanda émission na bino ya site www.zoomelmail.com. Merci mingi pona kopesa confiance na bino na tango nyoso bozali kolanda pe koyoka biso mokolo na mokolo. Merci na yebi ete bozali komi tuna lelo tobomeli bino surprise nini kasi lelo tobomeli biso bino kaka surprise moko na makambo oyo etali bakambi ya mapinga ya armée na biso oyo ezalaki ya deuxième république kasi bazali awa na libanda ya mboka. Lelo tozali koyeba te nani azalaki mokonzi nani akambaki armée na tango ya deuxième république po ete bato mingi babimi awa lelo bazali ko se prétendre que bango nde bazali bato oyo basalaka makambo minene na mboka bakendaka na baamérique po ete bakende kotalisa makasi ya mboka makambo ebelebele. Alors mpona yango eloko ekamisaki biso na tango tolandaki bamakambo to interview ya bandeko oyo basalaki mpona koyebisa bosolo na bango liboso ya peuple mpona kotalisa bosolo na bango liboso ya peuple toyaki komona eloko moko oyo etikaki biso mpe tokamwaki mingi tolobi me ndenge nini oyo azalaki mokonzi ya mapinga na tango ya deuxième république me ndenge nini akoki kosala faute ya boye liboso ya presse ya koloba eloko ya boye tozali kotuna eske azalaki conscient na eloko oyo alobaki to ezalaki kaka alobaki yango tika aloba ayebaki eloko nini azali koloba te ekamwisaki biso mingi toyebi ete ezali na colonel moko oyo azali na Londres kombo na ye colonel Fofe azali colonel moko oyo ete bana ya Londres bazali kobetela ye tolo mingi balobi ete azali colonel asalaka bamakambo minene na mboka me lelo tolingi toyeba colonel yango ya bango esukeli kaka na Londres to ndenge nini oyo ete interview na ye oyo asalaki eloko ekamisaki biso eloko moko alobaki peuple congolais tokosala commentaire mingi na yango te me tokoyebisa bino kaka eloko moko bacongolais bozali koyeba lisusu na ntango ya deuxième république ezalaka na lisolo moko boye bato bazalaki kobeta kala balobi ete Mobutu azalaka na ndeko na ye moko boye kombo na ye ezalaka Bobozo. Ndeko na ye wana Bobozo mokolo mosusu alingaki kosala discours na stade Papa Raphaël oyo ezalaki stade du 20 mai bato batundaki plein na kati ya stade. Alors Bobozo atelemaki Bobozo alingi apesa discours atelemi mbala moko alobi Zaïroi. Alors stade ezongisi ze na mbala moko ye alobi ze ya mama na yo. Alors eloko yango après tokokoloba te peut-être 34 ans 34 ans ou bien 35 ans peut-être 36 ans tomoni te eloko yango ezongi lisusu olie ezongela kaka na Congo me ekozongela na Londres. Alors mingi ya kolobeza te bino moko bolanda eloko yango ezongeli epai ya nani bolanda yango malamu tosengi na bino boyeba nani asali lisusu bozoba wana Oba. Donc la grande miouette au balobaka l'armée ce qu'il est l'autre lobby toloba oba benga ba undercover ce qu'il est l'autre ndimi Tomi Lakissa, c'est parce que la situation est grave. Je dirais même très grave. Alors, biso tozabane on a bilondé na lobby to exista mwakala. To monaka oyo nyonso elekaka, mais lelo tobino il faut toya to solola. Toza na état-major général na biso. Ils ont installé Awa Namboka Otozali. État-major Nabissoana, ils ont constitué na chef MG, commandant 01. Ils ont Lingaï, Kelly Fofe Benano, Nabotami na Yangambi, Inera Yangambi, Papa Nangai Congolais, Maman Nangai Congolais. bandeko babolingo na banzi boyi kolanda maloba ya colonel Fofe oyo azali ya kobomba na kuna na mboka Londres oyo azali koloba ete yende azali mokambi ya mapinga monene asala ba voyage na bamboka ya Amérique na États-Unis mais touti kolekisela bino mwa extrême moko ya maloba na ye bino moko boyebi nini alobi boyoki nini alobi pe bo comprendre na banzi tembla ya sima nde tokutani pe tosololi na bino mpona oyo etali émission na bino ya www.zoomelmail.com. Merci.